la chaîne qui vous édifie. Bien mais ça na bato ebele basi bakani yo balobi ekosimba te nazo balokwa mosako na Nzambe bien que bango bakani mais Nzambe otia bango na kata confusion. Amen. Bien que bango bakangi be Nzambe kokamwisa bango bien mais yo zo talanga butu lelo lalite okanisi mingi olobi mingi olobi Nzambe nga na suki na eko yebiso kaka ndengo zo talanga nazo ndima Nzambe atindinga na etando ike azo pesa kimia na kati na bomoi na yo azo pesa confusion azo tia trouble na kaya banguna na bato bazo ze l'échec so ça dans 2 jours bazo se moko songolo pote yo bazwa réponse yo zo la pongi te ozo zanga kimia kaka ndengo zo talanga lo banzambe wana benganga te soki Nzambe wana benganga apesa kimia na kata likambo na amen bien le Nzambe ko pesa confusion yango moni Josaphat alobi pona situation wana telemaka na kata prière Josaphat akotaki la jeune prière est-ce que likambo na kata jeune prière Nzamba linga me mona kata ba dimension moko Nzamba linga salela yo bien me comprendre que c'est le temps de Dieu Nzamba to que ne comme ma confusion et Nzamba biloko musuna ba vie na biso bana Nzamba soki Nzamba pesi confusion te bato ba yeba te que to za na Nzamba bien me fo Nzamba bundela yo nazolo ba bato nyonso bazo ze l'échec na yo bato bazo ze la kolela yo bazo ba ke pona yo suki kaka ndengo zo tala mateya oyo Nzamba lola akene kotia confusion atia confusion na ba point nyonso atia confusion na ba belle famille atia confusion na mabota atia confusion na misala atia confusion na batu nyonso bazo ze l'échec na bien-aimé yo zo lelo zo talangai na eko biso ke zala kimia pona situation wana garder silence tala ndenge Nzamba zo bundelo tala ndenge Nzamba zo bundelo tala ndenge Nzamba zo peso victoire au témoigner Nzambe HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu, vous nous suivez partout dans le monde à travers votre chaîne IHP Media, la chaîne qui vous édifie partout dans le monde. Merci pour la confiance et la fidélité que vous accordez à votre chaîne IHP Media. Vous continuez toujours à accorder chance dans la chaîne Abino, où il y a la prédication, où il y a la témoignage trop édifiant. Aujourd'hui, je ne suis pas seule à mon plateau, je suis accompagnée de mon invité qui s'appelle Maman Prophétesse Dodo. Donc avec lui, nous allons parler, elle va prêcher, donc solo là vraiment tellement belé. Et tout ça, dans l'émission, on a vu Parlement Céleste, au Wapi, ils allaient présenter par votre humble servante communément appelée l'Insigne Casimiro de la presse congolaise. Donc le lot, ils allaient ça la prédication, dans un maman de don à plateau, ils allaient prêcher. Hein, bo pesa vraiment matoy bo pesa vraiment attention na bino boyoka o nini azali nango pour na côté à bino. Sans plus tarder, je dis un grand merci à mon équipe technique derrière la caméra. Je vois Blaise Mavungu à la réalisation, je vois Image Pro. Et je dis un grand merci à papa Brice Garçon sympa. Je te dis un grand merci. Je dis un grand merci à bato onyo surtout badinga kabiso, muto onyo surtout badinga ngana ndenga bien na ndenga mabe, nga dinga kabino tellement makasi. Je dis à Montréal à Fongolanga na yamba invité nanga yalelo. Bonjour maman. Bonjour maman Blessing. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu. Kalamakasi hein. Vraiment. Vraiment maman sangonini o memeli biso na bana nzambe o nyoso tu bazali kota la biso vraiment na journée à lelo. Lelo toza na thème kitoko nzamba pesi to partager na peuple de Dieu. Thème yango ezali sur la confusion. La confusion. Bato belé baso c'est la confusion nzambe na kata ba situation na bango. Sans plus tarder to gumbi na mitu to pambola nzambe avant to bande émission na biso. Voilà. Papa to pesio merci to tiki mama ona maboko na yo nzamba lola ngana bunga mosika na biso na kombo na Yesu Masia amen 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 toza na thème kitoko sur la confusion toza na parole de Dieu zali na 2 Chroniques 20 na zaka na verset 14 na 8 verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu d'eux de l'ensemble Jacaziel, fils de Jacari, les fils de Benaja, fils de Jaël, fils de Mataniel, les vides entre les fils de d'Asafia. Jacaziel dit, soyez attentifs tous Juda, habitants de Jérusalem. Pardon. Vraiment, bon, excusez Bichot. Donc, Jacaziel dit,
soyez attentifs, tout Juda, tout habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi par l'Éternel, ne craignez point et ne vous frayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, sera Dieu. Bien aimé, ce que tu as une histoire, on a verset 1, Bible dit que ils ont un moment moko, bana Israël, roi Josaphat, a qui bitumba. Bitumba zo kongo ba Moréen et les fils d'Amon, ba ya ki kobundis, donc ba sala ki likopa ba bundisa roi Josaphat. Na kobundisa bango, na kobundisa ye, ba sa ki réunion ba lobi ke ba kende kuna na place ya zali po ba kende ko menacer. Alors Bible lobi na biso ke tango ba Josaphat ayoki ke bazo ya ko menacer ye, Bible lobi agumba ki mabolongo na se. Afukami akoti jeune prière alobi ke nzambe kota likambo nanga parce que naza muto akobundila ngate naza na muto akokota likambo nanga te yone ka ndem to ko justifier parce que appui na ye ezaki Yesu Masia. Bible lobi na biso ke tanga akoti jeune wana Bible lobi nzambe akekotia confusion na batu oyo bayaki po ba combattre bien aimé nani koloba na onine verset oyo eza molayi eza ba parenthèse be na kato ko kozwango mais ngai selonga mama dodo par rapport à Bible ndé na tenga molimo so ndenge zo memangai na ko yebisa mutu moka zo talanga et comme nata on nzambe alinga tia confusion na bato ba hotelemela yo et comme nata on nzambe alinga tia confusion na bato bazo bundisa yo bien mais on a un problème quel que soit wapi na situation moko na libota na maladie na musala ozotala ngolo biko suki mais na ko yebiso ke bato yo basangani po ba combattre yo nzambe akotia bango na kata confusion bien mais nzima ke nzambe tozo sambela azana bon c'est Dieu là est capable est-ce que bango balobi ke ko simba te nzambe balobi ko sim est-ce que balobi ekozwa te nzambe balobi ekozwa parce que roi Josaphat akoma ki na suka na kata complot na bango basangana ki bazaki ebele mais Bible lobi soko teng na sa bike na kata situation na biso to kobunda te mais yende nzamba kobunda na yeko yebiso ke yozo talango za na problème situation so za na be yo te mto kobunda nzamba kobundela yo il faut nzamba bundelo pour la sa grandeur na ye il faut nzamba bundelo pour la sa batuke yo za ya nzamba mais soki nzamba koti likamuno te batu bakoyeba te ko za na nzamba solo yango mona lobi na kata situation wana yo ko bunda te mais eza yende nzamba ko bunda abi garder silence. Vous ne combattez pas à cette affaire, présentez-vous, tenez-vous là, vous verrez la délivrance que l'Éternel accordera, la délivrance que l'Éternel accordera. Juda, Jérusalem, ne craignez point et ne vous frayez point. Demain, sortez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. Bien, je suis banga te na kata makambo zana. Bien, nga na bi problème ozana ngote. Na bi situation zana ngote na makambo zo bunda na ngote. Mais na ko yebisa ka ke ko banga makambo wana te. Ko banga pe situation wana te. Bien, nzambe akotia confusion. Yo zana likambo moko batu batelemelo, zana likambo moko na tribunal, zana likambo moko bazozela. Famille réunie, balinga pe sa suite ya suka na ko yebisa ke nzambe akotia confusion akotia confusion na bato ba ose l'échec na yo akotia confusion na bato ba ose la kolela na ba akotia confusion na bato ba ke yo ko bala te na akotia confusion na bato ba ke yo ko zo mukanda te akotia confusion na bato ba ke yo libala na yo ko zo kimia te akotia confusion na bato nyoso bazo teme bazo se l'échec na yo bebe nde to fanda kana mukili lelo to zo mona bato bele ba ose la échec na biso ata ko succès yo na kat na ngambu no meza na bato baka akosuka akozwa te akomona mais bien le mec importe bango bakoloba mais langage nzambe ezaki bango bakozwa confusion bien mais nzamba kotia confusion ngalo bina kata situation wana yo telema wana banda kobela nzambe soki eza louange kende soki eza offrande pesa soki eza prière sala bien mais nzamba komema na kata louange mutu nyonso na kata situation ne bien mais nzamba ebi nenga memaka ye yo koloba te ke lokwa ye nzamba bikiseke na 3 jours à prière nga pe na kota te bien mais yo folingo tu na nzamba na kata directive no nzamba lobi nini pona yo nzamba nite yo sala ni bien mais o nzamba recommanda kabiso yango ne mimaka biso na kata miracle ta ekomi mabe ta ebebi mokilesi ebebi beneme linga oyo kanzambe plus poto mi mama na kata délivrance to linga oyo kanzambe plus po bima na kata likambo menga na ye ko biso mama dodo likambo na nzambe azokende ko mettre confusion na ba o bazozela amen.
batebele bazanga wana kapona kozela beshek na biso akosuka eloko ne osala nini nango azolinga sala wana beme wana eza bato ya mokili me nzambe alobi na ngani ya biso akotia confusion soko tangi bible ezoloma na biso kawa bapeuple wana bazalaki 3 bayaki mpo bakanga mosali na nzambe me bible elobi na biso nzambe aveugle bango na kati aveuglement wana amemi bango na kati eshek ya kati ya trouble batutani mitu bayebaki suta eloko nini bakosala beme eza na bato ebele basi bakani yo balobi ekosimba te nazoloba lokola mosakoli na nzambe bien ke bango bakani me nzambe aotia bango na kati ya confusion Amen. bien ke bango bakangi beme nzambe akokamwisa bango beme yo ozotalanga butu alelo olali te okanisi mingi olobi mingi olobi nzambe nga na suki na ye koyebiso kaka ndenge ozotalanga nazondima nzambe atindi nga na etando ike azopesa kimia na kati na bomoi na yo azopesa confusion azotia trouble na kati ya banguna na yo bato bazozela échec soki eza na dans 2 jours bazozela likambo moko songolo pote yo bazwa réponse yo ozolala pongi te ozozanga kimia kaka ndenge ozotalanga loba nzambe wana abenganga te soki nzambe wana abenganga apesa kimia na kati ya likambo na yo Amen. bien aimé nzambe akopesa confusion yango moni Josaphat alobi pona situation wana telemaka na kati ya prière Josaphat akotaki na jeune prière est-ce que likambo eza na kati ya jeune prière nzamba linga mengo na kata ba dimension moko nzamba linga salela yo bien me comprendre que c'est le temps de Dieu nzamba to ke ne komima confusion ezanga ba biloko musuna ba vie na biso bana nzambe soki nzamba pesi confusion te bato ba yeba te ke toza na nzamba bien me fo nzamba bundela yo nazolo ba bato nyonso bazo zela échec na yo bato bazo zela kolela yo bazo ba ke pona yo suki kaka ndengo zotala mateya oyo nzamba lola akene kotia confusion atia confusion na ba point nyonso atia confusion na ba belle famille atia confusion na mabota atia confusion na misala atia confusion na batu nyonso bazozela échec na bien-aimé yo zolelo zotala ngai na yeko biso ke zala kimia pona situation wana garder silence tala ndenge nzamba azobundelo tala ndenge nzamba azobundelo tala ndenge nzamba azopeso victoire au témoigner nzambe apambola biso. Merci maman, merci maman. Merci pour la prédication nayo, merci pour la temps accordé les bisous donc la prédication nayo. Voilà, chers téléspectateurs, vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde. Vous pouvez qui biso vraiment attention na bino, vous pouvez qui prêter qui biso l'oreille na bino pour na la prédication et pesami pa mama dodo. Botsa na misala boyo kanzambe akozanga te amususu kokota likambo na bino. To komi na suka émission na biso mama dodo kande to bandaki na losambo to clôturer vivant pe na losambo. Papa to pesi merci to pambolio zwa na lokum na mama oyo tikate prédika côté mende konangai o azotala ngai kende kotia confusion na ba oyo nyonso bazozela échec na biso tikate maloba oyo ekende kokende tout droit esika barrière ezalaki elongola po te kimi ekota oyo ayo te ezala mosika na kombo na Yesu Masia. HP Media, la chaîne qui vous édifie.